Allez, bonsoir mes très chers amis. Lelo Ezali le 17 septembre. Bonsoir rapidement. Actualité à Lelo Ezako chauffé. Eza vraiment ko yinda. Actualité à Lelo bino ba bozali musika na ba pays étrangers partout en Amérique, en Asie, en Europe, partout en Afrique, ba diaspora ainsi que bino nyonso bozana na ba province, bozali ba fanatique. Il y a artiste et musicien Youssoufou Kalonji. Oh ya pesa kabino ba actualité fraîche en temps réel. Oyo cheye et ratakate. Likambu tozanango ezako chauffer, ezako yinda, nazako yebisa bino ke na minute oyo. Na assemblée nationale tokanisaki ke makambo ekozala nyamu nyamu, mais ba député déterminé. Na lobi bien ba déterminé et ba député déterminé comme un seul homme. Pourquoi na lobi bongo bazali déterminé comme un seul homme? La première des choses, awa tozolo baboye, ba député, ba lobby, tozana posa toyoka, soki dépôt na biso ya pétition contre Vital Kamerhe ezali recevable ou non. Chilumbayi, qui était le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a déclaré officiellement recevable la pétition contre M. Vital Kamerhe. Reste Batanga Oyo recevabilité, il y a pétition, il y a quelques 5 autres membres du bureau, il y a Assemblée nationale. À ce moment-là, globalement, on va faire. Peut-être nous pensons que parce que normalement, il faut au moins 48 heures, c'est-à-dire Mokoloma Lobby, mais peut-être Makambu Eko Pesama. Mais ce que vous devez savoir, généralement, Vital Kamerhe Lwakaningi dit Akweyi, avant d'Ina Mabele, a tombé. Il sera arrêté sévèrement, je vous l'ai dit et je vous en conjure. Bako kangaye akoleka na justice. Et là, quoi, liboso na sepeli na gouvernement, na ba service compétent, il y a Mboka, ezali parce que na yoki ke résidence, il y a Vital Kamerhe, ezali déjà encerclé. Très bien, coup de chapeau pour vous parce que Moussala l'État, maseki ezala kate fachi. Soko sali biloko aboye, ngana osepeno makasi. Vous comprenez? Si vous avez un modèle, wana biso toko sepele pe peuple congolais à cause de la vraiment na assurance pe na affection makasi et pas na yo comme un libérateur number one, il y a RDC tout entière. Des policiers, de garde républicaine, de FRDC, tout autour il y a résidence, il y a Vital et Lwakaningi dit Vital Kamerhe Toyebi parce qu'on vient de nous apprendre que bah coûte quelques bah matériel quelques dossiers na ba résidence na ye ya Gombe. Na résidence ya Vital ya Gombe, ba matériel militaire, ya ba indice militaire, quelques Rwandais na Katiwana, ba kuti ba dossier oyo ye abandaki ko solola en tout cas avec des députés. Nzoka Kamerhe azaki na ba député fantôme na kati assemblée. Nzoka Kamerhe azaki na ba secret oyo alaka batu ba mituka ba millions de dollars ba nini ba dossier nyonso ba rassembler yango. En tout cas, ce monsieur est plus que même le diable. J'ai dit que plus que même le Satan. Voilà pourquoi Fatou Beton, chaque fois, Toyebi Sakayo, en tant que population, en tant que des communicateurs de la République, que même ba français balobi, quand on est à table avec les diables, il faut utiliser des longues fourchettes. Même les autres la présidence de la République acheté vraiment fourchette yamilai parce que ce sont des gens mauvais ce sont des flatteurs ils te diront jamais la vérité comme nous te disons la vérité. Maïtoza komona maïtoza ko remarquer na kati ya population na kati ya petit peuple toyebi sakayo nani du haut du toit de façon que yo oyo kapé osalela yango béton zala lisu likola lisu. Fachi Beton yebela. Au virage ezali virage asuka pona yo. Poete olonga banguna nyos o bazako en vouloir à ta propre vie. Nzambe oyo yo ozwa kiti ya RDC au Kabela ya vanda yo ndongo za 2 jours debout. Ovanda kanote na kiti ya Bokonzi. Le président RDC n'est pas Fachi mais il s'appelle le Dieu Jéhovah. Yo Fachi Ozalika, représentant de la présidence de la République démocratique du Congo en étant debout, mais quitte na yo au Vandisa Nzambi. Nanya kolonga yo. Nanya kolonga topo Bible lobby. Mutu nyoso achake elike pa na Nzambi. Mutu nyoso achake espoir pa na Nzambi. Azako vivre. Azali mutu ba exploit. Azali mutu elonga na mae nyoso ye ako sala. Donc mes très chers amis, bref, Lwakaningi dit
résidence naye vraiment ezali encerclé et puis ba boucler yango baza na kati ko retrouver ba biloko moko ya mabe et suki wana te boyebi ndeko o babengi Ruberwa bandeko Gombe ndenge ezali wana eza na ba secret ebele na kati ya Kinshasa nzoka na Gombe bakuti na ndako na résidence ya Ruberwa 250 quelques Rwandais. Ah, je vous dis que bandeko na ngai eza ya koyinda bakangi bango na ndenga jeté. Ils sont tous arrêtés to sengi na gouvernement. Batuana bazana musala te bosala ndenge to salaka. Bosala ndenge pe basalaka na ba beignos oyo bakangi ba mercenaires ba outi po baya ko boma mokonzi mboka pe pona ko déstabiliser les institutions ou l'institution président de la République. Mes très chers amis, mes très chers camarades, plus de 250 et Touloukou Yaba militaires avec des armes lourdes et sophistiquées. Je dis bien des armes lourdes et sophistiquées. Hein? Alors, mes très chers amis, et là qu'on a connu Sabino et Zali Boye, Ndenge Bazali Wana, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés, tosengi na gouvernement, tosengi na service, nyonso ya sécurité, ya l'État. Batu oyo basa la wango force commune. Wana vraiment nous le disons à haute voix sans hésiter. Pourquoi pour ndenge bayaki wana ceux qui ba zouaka Kinshasa, ceux qui ba zouaka Mboka, la première des personnes à Kobo mezali yo fachi béton. Ezali biso ba communicateur. Ezali ba te belé o bazali ko soutenir régime. Voilà pourquoi les sorts ezaki bakufa bango pe bakota mabele. C'est ce que nous réclamons. Mokonzi mboka pona bayi oyo bazali vraiment ba prisonnier lokola ba généraux lokola bani tozo senga peine de mort na lobby tozo senga peine de mort peine capitale de mort babo mabango ba livrer bango na satana que leur âme repose en désordre. Voilà notre souci. Mutu lokola Ruberwa Azate na mboka il est aux États-Unis mais ba résidence ta bango donc bon contrôler ba résidence nyoso ya batuana résidence ya Olive Lembe Kabila résidence ya Joseph Kabila ba résidence ya batu nyoso tuana bo sala effort de façon que non ba meka ko maîtriser ba résidence nyoso ba kanga batu nyoso parce que ba arme ezali ba biloko belé ba kuti biloko wana bande ko na ngai pourquoi vous devez être silence donc vraiment les silences il y a gouvernement to se prend en côté. Vous devez agir dans des pays sérieux, dans des pays respectueux. Bat oyo bazali kosala atteinte na sûreté ya mokonzi ya mboka. Même bazali kosala atteinte ya ba institution ya mboka, ce sont déjà à éliminer. Il faut ba kufa ba kende. Pour épaisser sa leçon na ba oyo mususu bazali ko organiser ba mouvement nyamu contre mboka. Je vous annonce aussi, et le ya Sengoto nouvelle ya Sengoke Kalamingite, Mokonzi, Azali déjà invité aux États-Unis d'Amérique. La date vous sera donnée, Mokolomo Lobi, n'a pas nos dates, avec précision pour la deal. Et puis pour un accord de paix avec l'assassin Paul Kagame, Kuna, na États-Unis d'Amérique. Donc, Mokonzi Azo Kokende, pourquoi? Pour la question, Bandeko Belé, Bazako Posé Ngai, artiste Youssoufou Kalonji, bon, ce problème a dit les ans à niveau Nini, problème a dit les ans à niveau Yoka. Bobo sanate que dit Oyo, les impérialistes, Union européenne, Rwanda, ainsi que ba adversaire na ba Chine, na ba adversaire nyonso ya RDC, o ba lingi RDC bongate po ba yiba kase ko yiba, Moïse Katumbi, Hippolyte Kanambe, ainsi que les caméras et les autres, ba sangisi mbongo batina kikuna, poids ya 4 milliards 500 millions de dollars, pour ba empêcher Dilwana et les Kate. Gloire au Seigneur parce que, Boebi Bato Babenga républicains, ce sont des gens sérieux. Donald Trump, c'est un président le plus sérieux, président du monde. Voilà pourquoi il n'avait pas intérêt. Mais Bapé si Pesika Kaba, Moussou Bapé si Mongo député, qu'on en Amérique, Moussou Mongoana, Bapé si Ango sénateur, Moussou Bakabeli Kabeli, Banani manager, Bakabeli lobbying na bango. Ils ont fait toutes les formes de lobbying pour empêcher sa patenie. Je vous dis que dans quelques peu de jours, Awa Fachi Azoko Kende, pour signer du Bokomona Yango na Miss Nabino en direct. Donc, mes très chers amis, Kamere est déjà parti, il a parti au passé. Pona Soukissa, Chilumbai Azali vice-premier président assemblée, Oya Azali après Kamere. Azala problème, mais Babimisi Mongo 1 500 000 $ et pas Vital Kamere na Batuna Bango, pour Bakwe Isaye, pour Bayebi, que Sori Chilumbai Tikali, Makamba bien Zosalem. Tolobi, coup de chapeau pas na ba député Obaboyi. Beaucoup les amis de Youssoufou Kalonji, ils ont le groupe Mounen et WhatsApp.
Zwa numéro 081 098 33 64. Comment intègre moi ou bien kotsanga na groupe WhatsApp. Kuna bikolo nyonso bokokuta eza na kati.